moko ya makono ya somo yo mokolo na biso ezwa ministele etelema ya bokolo mono banzoto ezwi bomwa mikano miye na bituka nyonso ekolo na biso mangole ezeli kopesama to ekopesama ya ofele. Oye! Mame Pelisa, ozobenga bato ebele boye. Ata kutu papa mbala na ba oyo nyonso bazuma ngwele ya COVID basalaka makambo yo te. Yo na moni neti kaka ozoluka ngai. Pasana awa, yakotala, yaka, kobanga te na koswa yo te. Yakotala nini eza na loboko na ngai. Tokuma nanu maboko elamba. Na moni eloko te, eza lokola kaka tatouage. Tala oyo. Kozanga koyeba ezali elembo ya mangole nazwaka na suka ya ane 70. Tika wana ezali suka ya mangole ya malonga tozwa na mboka oyo. Mame Pelisa, oza penza mukolo na suka ya ane 70 yo si obota maka yo ata kutu nazobunda na kimobange naza mutu ya mbula na yo te. Kozanga koyeba yo nazolakisa yo sanza ozotala mosapi na ngai. Kasi na moni elembo ya mangole ya BCGT ya bana oyo babotama na bane 70. Mangole oyo batela ngai na buka tuberculose, meningite, libandi, makoloko bukana, sida, nzala, rhumatisme, liwa, AVC, kiekomba, maladie ya minu, pe bongo na bongo. Ya solo wana, esengeli kozala mutu oyo atanga mingi te pona koyeba ete mangole ya polio ebatelaka tuberculose to meningite te. Lisusu mangole ya liwa ya sida pe nzoka COVID-19 ewuti kobima nanu esali mbula mibale te. Yo mwana bomba maele na ona poche landela makambo etali yo ata nazokosa etali ngai te. Kokosa ezali ndenge na ngai Mame Pelisa. Ataba oyo bayebi ke nazokosa soki na bengi bango bayaka mbangu. Zalaka kawana omona. Boya! Masola Mame Pelisa elinge banda. Masola Pelisa elinge banda. Nzambe na ngai. Eza solo te? Tala kuna. Eza na batu kuna balingi na bango masola Mame Pelisa te. Manaka mae masalemi na AB Communication. Pona kolanda toko télécharger ba épisode misusu tokende bongo na www.abcommunication.info.